Yango moni concert toujours bêta. Rien à voir na makambo toki ko sala la fois passée awa. Rien à voir na ba concert to bêta yi awa. Naza déterminé nazo pesa bino assurance bon on a dégagé on a pesa bino déjà par rapport à la préparation na état d'esprit le pas de chaque biso na concert. Solo la vérité. Ça la plein ko le kana bateau ba kanisa ils sont ndeni. Après à part plein spectacle ya bien, répertoire ya bien puis concert on a sur le kango na YouTube, oko beta on a fait, beta on a ndako no otalango. Mais ba concert ba tumususu, o lukango ta na pota, opo yo kango ta na ba, a yo kango ta betibo e beta te. Solo la vérité. Na bandi kaka. Jésus dozolo baba tika biloba loba. Boro Isaiah yote. Ozokende nango wapi. Posala nango nini? Ale yo, yaka tukuchamo sapi. Kicha sabanga kotika monsi te pete posela kayo. Sina bako pasola bo. Solo la vérité. Lorsqu'on a reçu la création, na posata tango ka défense. Po na biso ba animateur ba camarade na biso ya liboso ba ye baraté. Ça ba défenseur, ba guitariste, na ba tourmeur. Bangonde clavieriste motambonda ba aimé ba marata bangonde ba panzaka cri na biso so ina cri faut présenter ngo bango yango ba camarade ya liboso ya animateur na groupe ils ont la défense solo la vérité biso so le concert au bina et puis ba ko bina et puis ko salaire to la ta talent là tu vois te na ko kada no bina de talent te po ko ya excel ba mouvement po elengeleki oh dès to bina sabino leki. Une fois dans le colossal, beaucoup de péché. Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne, avec Miguel Niemba tout se donne. Bonjour, bonsoir, bienvenue encore dans Dis-moi tout, avec votre présentatrice Mimi Echa. Dis-moi tout dans Solo la vérité. Ici, nous recevons les pasteurs, les journalistes, les musiciens, les chroniqueurs, les chroniqueuses, les TikTokers. Et surtout, nous avons besoin de témoignages. Et je tenais encore à vous dire, cette émission n'a pas de sponsors. Alors, venez nombreux, venez soutenir. Merci beaucoup. Bonjour, bonsoir. Votre émission encore, Dis-moi tout, dans Solo la vérité. En tout cas, merci beaucoup, les abonnés, vos likes, vos commentaires. En tout cas, ça nous fait du bien. Lélo, encore, pour une fois de plus, Nayambi, un très cher, un grand. Merci surtout pour la confiance de l'orchestre. Et Nabengi Sikoyo, Blaise, créateur, l'animateur. Bonjour. Bonjour, maman. Bonjour. Comment vas-tu? Ouais, très bien. Ça va, ça a été? Ouais, le voyage? Très bien passé. Bien passé. Et comment vous trouvez mon plateau? Très joli, hein? Ça va vraiment. Ah, déjà raté. Un cop à plateau de Longa. D'accord. Nasepe de Komona, merci surtout d'avoir honoré. Vraiment. Et la confiance, surtout. Ouais. Et Vanda? Merci. Hein. Nakoko offrir quelque chose? Pas de problème. Vanda, non, papa. Ah, merci. Nakoko offrir quelque chose? Comme quoi, de l'eau, ça va. De l'eau? Ouais, de l'eau. Olinka mai? Mai. Ah, bah, monsieur, bah, champagne, bah, vin, bah, jus. Yolinka mai. On a mis là tellement trop, le vin à la poche, il y a mai. D'accord, ok, merci beaucoup. J'arrive. Ok. Voilà. Ah, merci. Merci vraiment. Voyage, l'équipe bien au lobby. Ouais, voyage, l'équipe très bien vraiment. Il y a bien, Tokomi. Eux, c'est important, ça va battre, hein. Avion, stress, c'est la makasi. Bon, Mati, Bokomi, en tout cas, Zamba Lokum, en tout cas, tu as bien, Tokomi bien, comme d'habitude, ça va. Alors, Blaise, créateur. Pourquoi créateur? Créateur, c'est pour na kombo ngope na zokango na yeba te ke na komaka Blaise créateur un jour. Na yeba te ke na za la Blaise on za lelo. Créateur eza na quartier tozokola na za na grand frère na ponga na za mwana bandal na kivunda wana. Grand frère na moko Dadembedi azala yaya ya camarade nanga Deps Vita na PCP Mbote.
à chaque fois ça to fandi toujours seka toujours solo là au monde ka fona sala ka eloko mo bat fo baseka au monde ka ta to fandi fona yemba ka mo eloko mo bo bat baseki wana za moi petit quoi alors abisinga yo bino za bless créateur vous avez appelé bless créateur banda wana comme bon petit kala etikala vraiment ndenge za etikala tilelo ezo pe etikala donc tilelo malgré nga mosko na ya comme baksa FIFA de l'animation mais créateur ça pena combo na banda na musique tilelo etikala. Mais pourquoi pour les animateurs, pourquoi ça qui chantait aux oreilles? Oui, c'est bien. Na début et na zokola, na banda la musique tellement trop. Maman biso za na restaurant mo munene na terrasse. Alors ezalaki ceux qui nga na yekota la maman na terrasse na restaurant na ye, moi mboyinga lola Germain na pese bambota za na ngola. Obiki soka bache musique. Na kobanda ko bina na terrasse amena na biso na restaurant ko bina na ba client o ba ka kolia. Babando ba manga bambongo. Na ye ba vraiment na zala mwana muke. Maman na nga abanda ko lobana nga mwana nga o akozala musicien munene. Ma mère. Abanda ko lobana nga mwana nga akozala musicien. Etikala. Alors na ko monga posa musique na banda o plus mingi nzembo chant. Na banda kozala chanteur, animateur. Et puis etikala pe na yemba bien na débrouiller ko yemba po na banda na chant. Même patron nanga José de Nias le padre moto ya Mboni Kaboronina l'homme du moment l'homme du peuple a ebsa nga Blaise aloba nanga Blaise fo banda ko yemba eza bien pona aloba nanga yango en pleine ba mission tout Blaise pona nga fo banda ko yemba uzande ba Al Pacino bazaki nde ba Kaluji bazalaka eza bien pona donc na banda ko yemba na début na animation et puis na yeko se baser mingi na animation mais empêchaka ngate na yemba eza kuna ba concert msusu tokei moi pendant les pas dans la problème nga pena zimi micro na yo Mbappé na baninga na nga donc ils en ont automatique donc raison yangona. Dis-moi un peu, est-ce que parce que et Michel a dis-moi tout hein tout na sauf les clashs non on n'est pas dedans. Qu'est-ce que j'allais dire ton idole parce que nous on prenait animateur pas chanteur donc c'est sûr aux agina idole moro peut-être que ça s'inspirer na c'est qui ton idole? Un idole dans l'animation c'est Toto Kaluji. OK. Kaluji inspirant sur tous les plans. Yepe muntu surtout na ba wenge 4x4 bazalaki na zaïsu na oki ata somo ko ya wenge surtout c'est Toto Kaluji abimaki na ba Pentagone wana ava Pentagone ezana ba concert mo basalaka ba live ba betaka bo salaka succès en tout cas après Pentagone yaki kokoma ava ba ke na fait de l'amour ba production mo ba betaka ba ndombolo ba live ya ba ndondo ko bala ezala version ba concert. En tout cas, nazala qui sont nazo ka Kaluji nazo ka on dirait na ko maka Kaluji. Donc excès ko ka Toto Kaluji inspiranga et puis ti lelo na loba ngo na ba différentes émissions na machaba monte Kaluji m'inspiranga et puis ceux qui timbre nanga Kaluji aza plus mingi animation chanter. Nga pe na landa nzela wana à part Kaluji ba c'est le scrum ba ko cha mutu na makambo ba bimili susu na sala pena mélange ya c'est le yo na Toto Kaluji. Donc nazala na respect ba to wana vraiment c'est le scrum na PC bambote. Bon, sans rentrer dans les détails, sans rentrer en profondeur, parcours et orchestre, déjà, Naïbi Koza pas les padres, et parcours orchestre, Coco, tu as vraiment les détails, tu es juste survolé un peu comment tu as fait, voilà, au côté, aux Akim Balamoko, comme animateur directement, ce que tu as fait, au commis les loyaux, Ndengo Lobik, au commis grand, au commis la place qu'il fallait, au commis directement pas padre ou avant tu étais chez quelqu'un d'autre? Bon, nous avons un parcours, nous avons artiste et musicien, nous avons quelque part. Après, nous avons un orchestre à quartier. Au moment où nous avons un musicien belé, abimika musicien. Après, nous avons un qui est musicien. Nous avons la chance de faire un orchestre à quartier. À l'époque, ils avaient qui, si vous avez 16 heures, vous avez retrouvé à Kawireko et répété à Avenue Boy. Vous avez aimé Bouanga, répété à Kuna 100 points. Oyebi ke rumba de jeunes répétaka côté kuna oyebi ke cap musique répétaka na bula oyebi ke tozalaki bongo sikoyo orchestre va quartier wana yango mutebota ba musicien belé bo mona nga sikoyo à l'époque et na komoka posa sa musique na kota na orchestre moko cap musique ezala na veni bula na bandalo wana na juste chance ya koyekola na kaze na kombo si ancien patron na biso zaki ya kinikese na pese bambote boss ya kinikese za pe na Paris en France. Et puis ser nanga sadai kunku yakini ser nanga sadai na pesi ko mbote na kene ko kota na orchestre wana na salite ubika utinda olingo ko ba lobeta musique
oye affronter orchestre moi ya quartier bazwi pe yo nazaki mwana moke na bani koyekola kopanza voix na ba organe na nga wana bazolakisa nga boye te tina ye ko maîtriser ba yo sombele biso instrument na bandi pe koyekola mo instrument papa eto ezala na 99 ezala na 99 et na continue orchestre ngo après na 2001 et na yo mona ki na prendre na comme ce qu'on a posé na meka ko affronter pe orchestre ponga na zapa na mukusa musique na yo ko affronter pas vient na redi ya miss na lobango déjà eza mbala boso ya mbanga faut na meka ko expliquer bato po ba meka ko comprendre na bandi pa vient na redi ya miss na 2001 bazunga par redi ya miss ti 2006 de 2001 à 2006 na sali musala kuna na participer na deux albums redi ya miss azala ya orchestre mnene na participer na album lokwa ya Aziza soki tongo etani compteur à zéro na deux albums ngam na sala ba animation et puis 2006 ena yeko longwa na keye pa vienanga ya Yolo Didier Lacoste na PCP Bambote na passa pa na ye na sala 6 ans de 2006 à 2013 2006 à 2013 na sali des albums kuna seke bien na bonyoma kingongolo na brilaki pe makasi kuna et puis tellement na vie na nga na bana ko rêver un jour nga na bana ko rêver nazo boaka faire rigolo wabina na bana ko rêver po omoni wenge maison mère ezala le padre zala ne loko moko boye no orchestre nyo se fobo zala na faire rigolo na bino partout no orchestre te fobo zala na faire rigolo na bino siko le padre zala mutu moko marqué ki génération na ye era bimi alors nazala fanatique na ye banda maison mère et puis era ye ko sala orchestre na ye nga pena na baki ngai malgré nazo boka koto meza vision na ngate na expérience na komi nango na musala na komi nango et senga na la pemena mutu moko abimisanga na monde entier po yaza lumière aza moto aza étoile oizo briller pembeni na ye to mona na to kozala na ba parfois ba rêve tout ozala na ba vie pemena le padre to kokisango gloire à Dieu et puis na tomba juste ti na longo na 2013 na vandina na ndako moi quelques 2 ans après 2015 na ko affronter les padres vraiment na affronter na sali démarche ndenge orchestre nyonso ezalaka omoni bureau omoni bataba staff na mona frère nanga Guy Digital Guy Gola molimo ne pe manakimi aza parmi bato aidanga pe pona mona les padres na pesa ba visa ponda gérance Zamba Mbote DG Blaise Paul Mbote ya Guilhem Avakala Mbote et puis Pichu Botoko Mbote baza bato oyo ba tanga pena poids ya koluka kwa kozwa courage a oya na jet set et puis banana na 2015 ti lelo naza pemena les padres na réaliser na les padres makambo ebele ya vie na tamboli ne partout na vie ti lelo na continuer ko tambola oyo na bana ko rêver par Jésus de Nias nazo mona yango et puis ti lelo naza na poto eza grâce à les padres. Si je suis comme ça, c'est pour Nazana faire rigoler. En tout cas, na tapa à côté, te carrière nanga et bandi, le col à caméléon, après eko vanda, si lelo. Merci na Jésus de Nios, histoire nanga yangwana donc. D'abord qu'est-ce que tu na l'équipe wana, na seulement ba 5 ans, na seulement ba 6 ans, donc 6 ans, mais et pas Jésus de Nios lelo na totalisé 10 ans. Nazana 10 ans à carrière et puis ici il a noté toujours qu'il décaque. C'est ça. Histoire donc, le souffle de vie, ils ont continué. Et ça qui est facile pour nous quand tu n'as pas les padres. C'était facile à accepter facilement. Accepter facilement. Question c'est ça, Cyrielle Makabala. Bambote na yo, moi si à solo, Cyrielle Makabala na pese bambote. Na Niclette Bossi, la moi si Nzambe, sans hydroquinol, couleur naturelle. Pende Milang. Joyeux anniversaire à toi, Niclette Bossi là. Tania Bongelo, vraiment, Tania Bongelo. Joyeux anniversaire na yo. Maman, kokota na kati ya orchestre ya le padre de la facilité. Les orchestres ya munene. Narata kokota na orchestre na 2 fois. D'accord. Oui, et nazala pas ready à Miss en 2006, 5 ou 6. Et na longwe avant na kende na orchestre tout na tangi wana. Na kende pas Jésus de Nias. Wana a ba kabo na le marquis à longwe quartier latin avec ça la groupe na ye. En tout cas, nazala parmi pe ba musiciens. Na parmi ma mission bazoaka à l'époque na bande l'orchestre. Na pe na yaka. OK. Na sala test na Bova. Le padre Zwanga, tozala na ba Moussamari à l'époque, ba Monakongo à l'époque, Touareg à l'époque, si je me trompe pas. Na ba Nicodème, ba Tebele, ba Kofi, ba Likinga,
ba mise belé ba ngwanzu belé bazala belé ba markaouz bazala belé e ngana ye na sala test nanga bazwanga le pas de sala pena ke tozuyo na banda pe ba rep na ka pe ba répétition na zo pe transport une fois na répétition boy to bana préparer générique mo ya prémisse est-ce que c'est pour la publicité et sponsor na biso à l'époque photo beta générique moko pour na sponsor na biso le pas de bisi ba animateur nyo surtout ba mona Congo ba Touareg ba Moussamaria nanga pe animateur a préparé générique na ye et comme il pe pues ngape na préparé générique na eloko mo petit na nga obi ke ozo boire bien en tout cas ozo travailler bien ozo boire bien mais moi na zo suko na garder na groupe ezati na c'est mon kondi na ebité wada donc na lembi nzoto ozo travailler bien mais o tu pas ready à Messi non oui Maka ozo tu pas ready à Messi Gibaya o tu pas ready à Messi to se trouver le roi 2 nanga 3e souvent na batu tout baye wana ba bengi ka pona yo donc viens na yo viens nanga abi bena viens nanga baye la bengi a insister le big yo il faut zonga tala siko fe baye la bengi tala numéro na ye yango a insister be longola yote il faut zonga na kauka nzoto mama olepe na zonga te e na ke lobi na ye na forcer lobi na ye na forcer oka le pas de ce que ça lobi faut tika nan après na yo mona bon ba masa mso ba animateur e ba okida mo konzo lobi bongo ce que pour moi ba rêve tellement orchestre to sala masika mona mtazo luka a se confirmer et comme ce que moi ba kal roya boye yo te yo boye bon na yo mona de moni na kendaki côté msupe na sali pe boulot mais tellement nzamba e ba ekake un jour il faut les padres et na ki ko zonga le sou pour la deuxième fois en 2015 et zonga ma problème mingi te po nazaki déjà mutu na yebana ki dana batebele to bana ki na ba dégol à l'époque to bana ba vibration à l'époque to bana presque na ba tout pour nazala déjà alors ko yana nga nazali sou mutasikate na yeba ke monsieur le bosso to leki et pas Hélène Kalema na les padres na groupe Mobimba et ba tuni les padres kananga abino ya zongi na ndako na ya zala déjà parfois ba yebite donc histoire na nga ngona ezala facile vraiment te les orchestres mnene pour na okota faut que ça la démarche il faut qu'on look en tout cas na pesimbo te na maître Koko Kayudi Misambu aza parmi bateau yo vraiment ba meka penza honorable Jean-Jacques Mutuale baza vraiment bateau yo ba meka kokota likamunanga ezala facilité pour na kokota na groupe te ke po yibi musala te mais ça groupe amunene et surtout ba biso tozwa ki toleka ki ma ba côté mususu il faut bena kozala bena na démarche ya bien on n'est pas dans la facilité azora mutu na sentiment te so kazi mutu c'est que tout ce que le c'était par rapport à une chanson, par rapport à un test, par rapport à quoi? Au salaki loko moko et impressionnant qui est ou bien ce que il faut une interprétation. D'accord. Pour une interprétation, il faut interpréter biloko ya groupe. Nazala da moi na nota da nanda. Le pas da yebanga déjà que na lekaka. Et puis na ye, na sali démarche pour que kota nanga même na le pas de a comment comprendre comment ba tout bazo benga nga kaka pona petio. Tellement na salle qui travaille moko ya koluka bato bazaka tout autour na ye à chaque fois so ba solo lo mona ka liso na ngekoti petit wana et comme ce que ele donc et koti mingi ba rekilombo baron ba mai kilongange ba roya ba ko o senti pena keti mo konza pesa ka accès abi bon petit na ya pena tester zala ba présentant na pena répéter ba 17h ngana bi ba test ça le mingi na suka répétition ou na ba 4 rep la présentation la ngezala avant to banda rep 17h pena le pas de pas ya avant na mo ka guide digital ya ko benga ngana Blaise Polo presa zo benga oh na ye ba matsinga na podium na interpréta boîte noire pour ba menoman pour na ba ça ne panzani na nini na ba interpréter wana ah d'accord na pesi eza ba générique orchestre quoi ils allaient interpréter chanter par Kunzardo tellement ça qui animateur aux ara na kata groupe ils a biloko tikala dans un groupe et royer vous obligé il faut interpréter dans le biloko ya groupe avant au proposer ba biloko na yo ndé na ki interpréter ba eloko za sala bango babunda kibombanda lala wana pas vraiment na boki yango na boki ba itebe après deux brum na lam na présenter ce que ba to biloko ngana lambaki
Pour après qu'on interprète, il faut ce qu'on a biloko na yo. Pour mon konza kangi maboko avanda zotala. Atelemi na ya zotala le belo ti. Jusque convaincre les gars na musala. Ngape na bi a aux opportunités à vinanga. Hein? Lisi muzungu. Lisi muzongo, moi simbiji. Bambote na place aux allées, moi ça mwindo. En tout cas na bi awa ndenge na kutani na Jésus de Nias boye, soki raté na bi souté so na osani. Maman era na dosé na bandi kaka. Jésus dozolo baba tika bilobaloba. Boro Ezaya yote. Ozokende nango wapi. Posala nango nini? Ale yo, yaka tukuchamo sapi. Kichasa mbanga kotika mwasi tepete posela kayo. Sina bako pasola bo. Siko na mekina biloko. Kuna bapa di bo. So moneka lepata ba ina ko ningana mukie. So moneka mutuka ikeka pa mon moloko na bite na okede amwa bien. Na okede moi bien. Après na woya. Tozobina na facilité. Jésus de Nias. Eki. Na yembanda lekinga na nyonso. Bolanda kitoko na yete. Abela. Bakri na sala nango test tellement et s'appelle sa patron nanga zala hypocrite en tout cas à sala nango sincèrement mbala moko après 2 ou 1 mois boye to côté la studio ya premier générique nga ko comprendre ça façon ya ko lancer nga ya représenter nga pour ya ko bimisa nga na monde quoi pour les pas de choses na yeye ba ke monde entier ba yoko bakri na sala nango test Yangosko Mutu, après quelques mois ou 1 mois boye, pour les habits photocota studio to beta générique moko, na combo ya Seben, 4 minutes. Yango pe Mutu est confirmé. Nga po na yeba à l'époque, na yaki, ba animateur bazala ba pilier, ba ota ko quitter groupe. D'accord. Ouais, ba animateur bazala pour ma ba pilier animation, ils allaient à Bercy, Kunzardo, bazala ba animateur bazala des points en animation. Alors bango de et tomba ki soki ba oti ko longwa. Ba animateur na kutaki ezaki ba ritinzele. Ba mwana Congo Kirikou Muchipai Golbert nakuta ba 6 à 7 animateurs enga pe na ye na sali boulot nanga na 2015 wana pesa nga place tilelo toujours fidèle sans trahison maboko pembe toujours discipliné sans koto kokende kozonga non donc banda 2015 tilelo na za pembe na Jésus de Nias histoire nanga yango wana na bato ba kotala émission. Avant d'entrer le but du sujet, l'orchestre, Crina yo osaka inspiré, osaka rappé balance, inspiration est où t'as? Inspiration nanga, na sala effort ya comprendre nanga mo na sala comprendre nanga te. C'est du naturel. D'accord. C'est naturel. Au moins musalo bandé ngo trop jeune. Au collé nango, en tout cas il faut. Et là, on me sait nango oye bon maîtriser moi. Musa nanga eza kobwaka. Eza ka bakri. Donc ndo moninga wa so na sala krité na zala na souci makasi. Pour na la valeur na société na biso côté de l'animation, il faut toujours que la ka na ba provision ya bakri. Yango mote bando peso valeur. À tout moment que c'est na posa pour bakri, eza lokwa banzembo te. Banzembo etikalaka ezwaka mwata mulayi etikali pe. Ba animation eza ba blo meza dansant. Bat ba bina ngo après quelque temps, ba na posa ba ka so monsieur asika po ba bina. Donc l'animation il faut que ça na ba krikaka. So nga na créaka comment? El meza don. Na sala effort ya osomba ba kri, ba clignon na somba isimba te. Et convaincre patron na ngati. Ba kri belé na bimisa mbongo na simba, na somba. Nga mona ngo bien to mona ngo pe bien na on orchestre boye et tout ça on les pas traité mais ba créer on a ça là nga moko et tout à fait facilement et simbi pe donc na za pena créateur na zo ka temps et puis na bima mingi te na chaka kwiti vraiment donc na cha na za muta kwiti te na za ambiancer te tala kana kota na beta ata ba 3-4 jours comme ça pe na ndako na démarrer même pas voiture na za kana ndako so ba répéter so na ke rep na zongi ndako na za na temps ya repos mingi. Et puis, na mingi ndako. Na libanda mukie. Discipline pour na. Oui. So na bimi libanda na kesa likambobe na ke place mobu. So na nga leloko sala te na linga libanda te. Parce que batatu na vanda na ndako wana. Na koza na ata mwana ba petit na nga repese libo. Na se bonga zongi ndako.
parfois bango baozela to ke place moto fanda to kabora makopo nasi ba ona zongi ndako. Et c'est bien. Ce que sona komi na ndako wana inspiration nanga sona pe na vandi place moko créer uta nga na motema. OK. Na créer uta na sa motema. Na bandi ko zwa idée mo boy no kangisa maloba mapipo ayebi ndeko na mapipo ayebi tozane domaine moko ayebi ke créer uta na sa motema. Et uta na sa motema ozo kangisa so moni ko mo zo moi sens o mo me ko bimsona monoko. Et bino monoko so malobeza na bien te po kimate et ko po kima o. Blom so ya na sa pongi. Ola liboye na sa pongi zo raisonner le mo boy. Au moins na so ko registre ki ngote au moins na pas et kimi pe. Mingi na sala téléphone nanga. Au moins na téléphone nanga na registre première idée et reyaka faut ko sauvango. Na ko registre on a tiki yango. Après kola kola muka mona na yuki yango susu na maximum maloba est-ce que bimana monoko pour final ce que ça na monoko. C'est bimina monoko comme pesa ngo sens aller. Ou bengue guitariste na ndako ou pour travailler na ye ou e besoin répétition au avant bon mekela na Nicolas mekana betela ngabo aji ou Charlie Makaus mekana ko betela na rythme ta o na mekana eloko au mona pe esimbi ngasko na basona na classique na posata ngo ka défense pour na biso ba animateur ba camarade na biso ya liboso ba ye baraté eza ba défenseur ba guitariste na ba tourmeur bangonde clavieriste motambonda ba aimer ba marata bangonde ba panzaka cri na biso so ina cri faut présenter ngo bango yango ba camarade ya liboso ya animateur na groupe ezara défense c'est ça. OK na otuna siko question moko na moni apparemment oyeka yo moko animateur. Ouais pour l'instant na yenga moko pourquoi to kabonaki en 3 tous en 3 groupes fallait que d'accord. Premier groupe il y a qui Liboso, on a Jésus de Nuance. Et puis deuxième groupe il y a qui Bisso. Donc presque orchestre Mobimba, presque une grande partie Bisso à qui. Donc on met samedi. Et puis il reste il y a des musiciens où ils ont tête d'affiche, ils ont Marc House, Damba, Marc House même dans tête d'affiche du groupe Etikali. Bamasta tout bazoya, na ba animateur pe bazana kati. Donc, il y a déjà pour moni tellement à 3 groupes, biso to yaki deuxième groupe, troisième groupe avant samedi, les autres à lundi. Donc avant samedi, et cause à lobby, et cause à mercredi, et cause appelle on a pourquoi. Donc bon mon a groupe en Etikali, tous en a podium. Ba frère nanga ba animateur pe bazana kati po, ezana ba musala o to sali na bango, baza important, naza important, biso tout oza important. Mon amour a signé rôle na pour tout temps en préparation. L'animateur na biso en tout cas côté animation tous na musala makasi auto sali orchestre mobimba chorégraphie spectacle répertoire mon tout est important. Concert wana ce que beta ndenge zo beta les 7 boye bon on a résultat bien sur tous les plans pour tout temps en préparation mon tout est important. Il y a on a troisième groupe ezoya bon mon a ba frère monsieur Batikali mais dans un premier temps na kinga moko na groupe auto qui na deuxième. Donc ce que tu supposé nga na supposé que et salami que il y a eu un couac ou un petit truc ba koko yate ba yete ba animateur wala mususu. Est-ce que toi tu penses que tu es capable d'assumer na soutenir ko supposé non no bena ignorer na ngango. Yo kaka. Bon. Ndemo lo bibongo eza mabete yo mo lo bi ko supposé. Que ba yete. Na ko souhaiter te bayati. Souhaiter na ngai kozala baya pour musala o to sali préparation to sali na baninga nyonso to baza important. En tout cas, il faut bazala. Pour na ngai na ko souhaiter kutu te ke o bazala te, il faut bazala. Mais non le bigi au cause bayeti. Déjà maître ya scène ezara Jésus de Nios. Bato tout baya ka concert wana ba 15,000 places aux mona na ndenge sili wana. En tout cas baya na po batala Jésus de Nios après biso to landa na sima. En tout cas, na ko souhaiter jamais la kebayati. Mais ce qui kebayete, il a blesse créateur. Non, na za blesse créateur. Animation e bongaka bozala 2 ou 3. Ozo boaka bazo zongsela yo. Omoni eza na ba concert so pe na beta na boaka ngamoko. Na ba Côte d'Ivoire, na sala minene pe na boaka ngamoko. D'accord. Dernièrement toto ko beta na stade ya Bumba. Et za 15,000 places te, ko za ta ba 60,000 places. Ou 70,000 places, bateau bayaka wana plein craqué. Et puis tu beta 3 heures du temps, tu beta na basalo wana. Tu beta ngo ba 5 heures à 6 heures du temps. Tu beta répertoire belé na boka yango nga moko du début à la fin.
naza na expérience wana yango moni pe papa va sala nga confiance wana na yebi kwa sime ceux qui que se retrouver nga moko naza na facilité ya ko jouer rôle ya baninga c'est pas donner à n'importe qui pas animation ça souffle faut yeba ko gérer podium faut yeba ko pesa ambiance en public pour ce ko kaoki ka na 2 chants 3 chants au bomi concert so ba critère wana tout naza nango donc naza déjà bien préparé quand on lobby que bon on a souhaité hein oui, j'ai supposé on sait jamais ça parti c'est le cas boké guerre tout le monde a un match babeta 10 joueurs na terrain a gardé ça là 11 mais ceux qui jouent mon cas rouge équipe na limite ba okanga maboko pour jouer mon cas rouge non tout le monde équipe nous sous pena ba pola 1-0 mais base est complet mais ba yepé ba 1-1 2-1 ba gagner pe match et comment est-ce que le cambo a état d'esprit na détermination donc mais ba massa tout ba kozala mais nazala après tozala déjà préparé mais na ko souhaiter té ezala bongo nga na assurer batuke avant samedi bon mona batona tout ba ozala to ça la boulot ensemble na ba frère na nga pour te préparer ma casse mais nazala après pour naïba ke nazala animateur principal naïba ke naza titulaire en animation naïba ke ti ba pesa nga ba tâche wana pour na maîtriser yango bien et coïncide pe ba voyage msou be na kenga moko bon na osandeni faut jouer rôle la baninga c'est ça mais ba osala tozala bon. Ouais. Tu peux me dire le programme de l'orchestre, la Bozosa ba répétition, Bruxelles c'est pour quand? Ouais, programme d'orchestre ils a vraiment na cahier, ils a vraiment ils a peine na ordre. To yaki samedi, to pema ki dimanche, lelo lundi ko to bandi ba répétition. Après awa kaka, na répétition. D'accord. Nous avons la répétition, le mardi nous avons la répétition, mercredi nous avons la répétition à Paris pour te quitter à Paris, de ba préparatif na biso nyonso à Paris. Ah la France ça va. Donc, il y a 3 jours, il y a répétition, lundi, mardi, mercredi, et puis jeudi, il y a bon niveau à Belgique, place où il y a déjà atterrissage forcé. Ok, c'est mobile, à niveau à Belgique, na évité ceux qui ont la répétition, j'ai dit, je ne pense pas, na évité na information, on a formaté, mais koki pe kozala, et puis vendredi, on a la repos, samedi, c'est quoi rendez-vous, autre, puis c'est qui, bah, tout, bah, c'est la mokolo makambote, hein, le programme d'ailleurs, après, répétition na biso, biso tout j'ai dit aux en Belgique en tout cas toi qu'est-ce que aussi là to silana ce qu'on a makambo po toi qui ça va avancer c'est stressant quand même un peu hein? Non, pas de stress non je suis déjà habitué mais moral très d'accord moral vous mettez en la place ok maman câble zozo mono to beta double Adidas Arena fallait que tu ndekutu vraiment wana ndependeza ali kambo to beta ngo facile to beta ING Arena, to beta mo danger, to kina couleur café na Belgique, mo bangé na concert. Non mais on ne sait jamais, hein, peut-être la pression, moral. To yebi ke concert fait le concert tout to beta ki. To en a pour ça. Pourquoi fait le concert sur beta? Ouais, monsieur Ezaki bien té. Biso ba to beta ba concert wana. To ko ça la même chose. D'accord, OK. Donc biso to sala ki yango, comme biso to beta ba concert wana, to ça la facilité au beta pe ba concert o Yolanda et le kawana. Il faut qu'on m'attende non qu'on quitte. Ils étaient au BT ba concert la fois passée. Bah tu bailles concert le lundi. C'est la même chose. Par rapport au concert les kaki. Au moins ça dérange un peu. Ils ont là que ça qui est beau travail raté. Et là on a ce beau sali et l'équipe. Et bon on sali là on besoin la facilité à sala koleka. Yango moni concert au toujours bêta. Rien à voir na makambo toki ko sala la fois passée awa. Rien à voir na ba concert au bêta yi awa. Naza déterminé nazo pesa bino assurance bon on a dégagé on a pesa bino et ça par rapport à la préparation na état d'esprit les pas de chaque biso na concert ba billet si ou pas biso to na pas ma billet to zala na pas ma billet sold out to zala na pas ma billet wana za cop na biso te cop na biso za to pesa rendez-vous ba to bailler ce que ça 15 000 places ba baroya au-delà de 15 000 places ou 15 000 places ce que ça 20 000 places ba baroya 20 000 places ou au-delà de 20 000 places to beta raté qui ceux qui ont 15 000 places va te bailler 4 000 places non to beta raté que ceux qui ont 10 000 places va te bailler 9 000 places biso côté billet côté batu bailler rendez-vous tous allons rassurer pour tous en avoir fans partout dans le monde et puis là ça la artiste grandeur artiste maman na makamba ba plein wana ba comprendre raté au ko chanter plainte au ko luka plainte na moment où yebiki uzaka na ba fanatique muki uzana ba tuté biso non le la biso biso mama ba plainte lo bango suté po tous un artiste très populaire
aza artiste international abanda carrière depuis longtemps aza na ba printemps ya tika aza na ba œuvre ya sala ezo permettre que ceux qui apesi bato rendez-vous bato fo baya et puis bato bayebi que ceux qui baye concert ya faire egola bazalaka décité na mongongo na ye o bayoka na studio bayoka yango plus que studio na live oyo apesaka bato na live elekaka plus oyo bazalaka na studio bayebaka so baye concert ya faire egola bazalaka décité sur tous les plans yango moni e moto azolata c'est pas facile de déplacer c'est motu auta ndako na ye atie parfum ou auti Londres aye concert na Paris a futi hotel na ye ba séjour na ye ba transport na ye et pas sombi blambana ya cher aya concert c'est pas donné n'importe qui. Dans un par conséquence le concert au monde sans pour autant citer les noms des Yamutu congolais ont l'habitude mo bosoka à ce qui déplace en fait ils préfèrent acheter le billet sur place et là et comme moi bilinga après tu vois ce que je veux dire c'est comme moto azana na idée ya somba billet sur place en tout cas non biso toza bongo eza na culture na biso toza bongo vraiment mais j'espère que concert oyo bato tout ba osala keba moins derrière a ozanga concert a kota te tala siko ndenge tozali na Kisasa na ndenge toyaki awa na Paris omona ke na ba billet ezalaki wana ngako pona nga na oki ndenge ba billet ngo esili na ebité soki esili kona mwana to bato ba benga benganga en tout cas 15 000 places wana en tout cas na niveau ya Jésus de Nias jamais to pesi bato rendez-vous ya 15 000 places bato ba ya 9 000 ou 11 000 ou 8 000 et tu sais que le salaire maté na niveau le padre bato ndekutu bakozanga place sombi billet po na oki kelinge sila soki esili soki kelinge sila na ebité elingo sila en tout cas ba somba na lombango de soki peut-être journal lelo ti to la makalobi ba billet wana eza souté alors biso côté plein to lobela plein té to yeba question to pese rendez-vous bato bakoya pour artiste azo peser aza international artiste aza na bato partout dans le monde public wana bazaka na nzala le padre komona eboyi partout to kocha libaya na poto ezala salle nini to beta ngoka plein carton pour mamba double salle ici la ramboko mais to zong ça on a dit dans arena tous les jours oh les 20 les 21 ba jour mi balane ezala plein prévenir au monde na martyr bato belé ba sous-estimaki bato belé même ba sponsor et belé bazaki na ba doute mais tellement to yebi mutuni to na ye les padres aza moto yo alinga ko welisa te aza moto alinga ko tuta toloti aza moto alinga rande apesa bato musala nde moto ekotelaka ye omoni bato ebele e tobeti didasa tobeti martyr bato ebele bazalaki sûr te mama nazoloba vérité mais biso tozalaki sûr bavrai bayebaki ke eloko wana tokobetango na bato bachantaki victoire avant biso mais tala e toyei kobeta martyr na biso tosala plein koleka na bato oyo bakanisaki so neti ndeni apui apart plein spectacle ya bien répertoire ya bien puis concert wana soko luki yango na YouTube okobeta ngo na fête obeta ngo na ndako no otala ngo mais ba concert bato mususu luka ngo ata na pota opo yoka ngo ata na ba ayoka ngo ata beti bo e beta te mais biso tala niveau concert martyr wana ba martyr ba te belé limwa mais so beti faire ego la stade de martyr au mona répertoire nyonso to pesa bato au mona ngo ezali elakisi ke artiste côté live aza muntu moko abunde baloba bato bachaka minoko katika bachapo mokiliza ya mutu nyonso tout le monde est libre ya koloba oyo alingi mais na sa mitema bayebaka ke oyo komeka te ngande na bo limite na ngeza awa na ko dépasser limite ote bato basala wana kiteti bakutana nango bato basala wana ignorance bakutana nango mais biso to sala a défi na bato te to pesa bato ka rendez-vous ya musala baya le 7 juin Maman, na ebisu yo kanga journal lelo. Na ebi le pourquoi na loba boye. Ngapa na zala kuna tota ndenge. Zala wana. Auto. Et puis na le after. Après awa. Yeba ke na ozongelo sous après le 7 juin. Na pese rendez-vous nanga. Après concert il y a le 7 juin. Na ozonga sur na plateau oyo. OK. Ngamoko Poto sala ba analyse ya makambo nyonso nga na promettre bato. Bato ba ya le 7 juin. Ba comprendre musique ezaka nini. Musique ezate ko pesa bato rendez-vous ba concert beaucoup mo ça to ba 20 na kata salle non. Musique ya ka kota moto zo yemba moto olela. Fe gola yemba ka mungongo ezo tuta na kata motema. Elle est pas de cause na maladie mungongo apambe bikisio na kata salle. Voilà na Congo ezalate. Ezo kesa nene mama biso soko concert au Rubina
et puis bako bina et puis ko sala erreur to là ta talent là tu vois te na kokade non bina talent te pour ko ya excès de mouvement pour elengeleki pour dégé to bin sabino leki une fois dans le colossal beaucoup ça pêche vie donc bola ta bloco bolemba toi na été la fois passée na ba pété mais to na bi lembisa bolemba bola ta bloco lemba bola ta bola oh ba père ko na ba kazaka kilo te wala ka batukuna po kilo pa na obina te zalo bina relax et ozo bina l'aise ozo toka no pas l'aise na facilité boko bina boko yemba et puis spectacle ya kafu et puis ngala bino rendez-vous après le 7 juin pour tout ça. Donc, mon boss Miguenyema. Je sais que Miguenyema ya biso boko Miguenyema. Le bon na yena benga rae place nzamba te le boko mutamokila ka longola te. Miguenyema en tout cas eto ka ba poto to kutaka ba makambo yo sala o Migi le baka ba vivre na ignorance ne ba vivre mais ba ibeka oleka bango. Migi pena ti ba tsaka munoko na bina nga bato ango te mais pour qui ça obi ke muto alekinga mais o vivre na ignorance Miguenyema ozala wana et puis Chancel Mbemba de midi Chancel Mbemba l'international Chancel Mbemba na lo bana bato kinde na ka poto boyi na ko mona bato nyonso te mais sur la moni Chancel Mbemba récite total ya tournée na zara na inquiétude mon côté na le la rappel le côté pour na zara na ye Chancel Mbemba mbote na yo na place aux autres la biso émission qui toko maman na profiter na féliciter yo merci beaucoup c'est la toute première fois où Mbinga vraiment na senti pena que aux arana migi merci beaucoup en tout cas vraiment na senti pena aux arana migi merci beaucoup on est à la fin là est-ce que vous avez un mot à dire par rapport à vos fans ou à les padres ou à tes fanatiques na profiter na sabato qui à part wana boy ba tozana album oyo ba bengi combo code 16 album les padres pensa ki na ba mission na ye omoni naza pe parmi bato les padres ponta ki po bacha ba titre naza na nzembo nanga na kati ya album wana na imbeli vela nga dade mwanza na pese ba mbote patron de patron nzembo nanga ezali naza na nzembo vraiment bato boza na posa ba contacter nga pour la mois dédicace ba bengi na plus 243 89 53 79 013 plus 243 89 53 79 013 aux Blaise créateur pour na masolo Italie studio son nzambe a permettre ndenge les padres lobaki to banda la studio na biso pe awa na niveau Paris pour l'album na biso ya code 16 en tout cas ce programme on ezaka meteni pourquoi pas to banda ba séance na biso studio awa pour l'album na biso code 16 ezoya et puis à part wana to na ba production belé oyo à part ING Arena to beta na ba salle mususu awa ba bozonga sikote alors ce que si j'ai bien compris biso ko atako to bito zonga lobby surtout bi que après 3 jours après une semaine to ya tozana ba visa na biso tozana ba 5 ans 4 ans 3 ans tozana ngo d'accord donc tozana problème te poto ya o ata bozongi non mais ce qui programme moi les aka meteni pourquoi pas to banda pe ba séance na studio à Paris merci Jésus de Nias na o toujours ça la pour na biso merci na Salvador Maya na Nzambe ya Brésil Senglé ya Yolo les lieux de la tribu de Yolo Salvador Maya bambote no place ozali na pesi ba mbote na na trésor pembele l'imbattable ne chapinzi plein de grâce vient na ngai Gigi Makumbi na pesi ba mbote na pesi mbote na Dodo Wech na Bruxelles na pesi mbote na Berado Prince des Amunda na pesi mbote na Yannick Ayenga la monnaie invisible Fisto Masila Gestapo na pesi mbote na Dems Shai EDF Okito na pesi ba mbote na yo Eric Mulumba mbote na yo Eric Ngwala ba mbote na yo place ozali Nadine Bouili Passa na pesi mbote na Linda 206 fibre optique motema Alex Kudinga mama na Ariel bambote na yo place ozali bambote na yo place ozali mbote na ngai na Laskoni Mbunza mbote na yo Héritier Mobiala Rikilumbo le baron boza ebele vraiment Dodo Wech na bosanité Matas Masinda elamba en tout cas boza ebele Era Ramses mutu na ngai Micho Mango maître Koko Kayudi bâtonnier et puis mbote na Rodrigue Matende mutu moko bien les émissions monene en tout cas na analyse était o robima bimiso bimite koteninga rigerte Rodrigue Matende bambote na yo na pesi mbote na Papi Kachunga de Paris go Papi Kachunga bambote na yo mbote na vient na Freddy Mukete bambote na yo bébé na Samuel je t'aime beaucoup Samuel Kizangila mon espoir ma vie c'est toi bambote na yo place ozali na pesi mbote na Nicolette Bossi la couleur naturelle joyeux anniversaire Mosi Nzambe
la française baboya basambwa ezaka elengi ozala na poto oza na permis oza na doki oza na makambo oza na car na yo wana de vraiment na poto Niclette Bosila alonga na makambo wana et puis mbote na bato tout Chancel Mbemba bato baze belé vraiment en tout cas na liste était quoi moi pas bon bato belé zate bola na mabanga na bino kuna na ENG Arena bo benga benga to kutana to panzaka la mbuma Ready énergie mutu na ngai merci na nyoso sala ponanga merci vraiment maman merci vraiment naza flatté na émission merci on a bossani ya nanga venanga bestino bilele ya Bey ya Terigola ya Orligola venanga GP Mindia big manager bambote no place aux alliés merci vraiment. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir honoré d'être ici. Merci. C'est un grand plaisir. Ouais. Et on se dit à bientôt alors. Mais que le seul au tanga, babetolo le soloté. Bon, ils appellent pas si mon kilo mobile quand on a un pour attaquer 15 000 places on est à Mouké. Bah t'es belé bah aux à la place. Mais prochainement, bon ça c'est la monnaie. Bas à la calme, bah date c'est belé. D'ici là, tu vas présenter bon bah date monsieur. Oh à mon gaza mon bal yaché. Ils ont dans la terre. Toi na terre tu es tumbate tu es soin tu es fingate tu es bête musique. Ah mon gars au kokacha. Mais il m'a pas les pattes gaza dans la terre. Mukolo makambo. En tout cas, merci beaucoup, merci. Nous sommes à la fin. Et merci pour les gens qui nous ont suivis. Merci à l'équipe. Merci à Miguenima, Solo la Vérité, mon boss. Et cette chaîne a besoin de sponsors, votre soutien. On a besoin de vos likes, de vos commentaires pour un changement et pour que nous soyons encore plus. Topé Sabino Soussouya bien. Voilà. Et on vous dit à bientôt. Des bonnes choses à vous. Au revoir. Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor, la vérité.